yeso mokili ezokanga ezolela ya yeso aya yeso yo kongo ezolela ezokanga ya yeso ebele ya batu boye bayelinali yaya bamususu basana maladi ezosirete yeso bamususu bazabe komba yambula nambula bamususu bazola lazala nana bosunga bango yeso sokyo salite yaya bisoto sangwe seko sangwe sokyo salite yaya bisoto kokende wate tango natali lebele ya batu boye ya yesu motana likamwena ye nani akopesa biyano sokyo pesi biyano te bisoto kosuka wate sokyo pesi biyano te puissance tokokende wate ya tango yokokie mokili ezokanga bande kobalandia Sentinelle TV tokomi na intercession miracle esika biso nyonso tozozela nkolo asala yango togumbamelaka ye tonetolaka ye tosanzolaka ye. Intercession miracle ezali programme ya Sentinelle TV animé par les messagers de la bonne nouvelle Salomon, Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Yesu alobi boluka ngai boye pana ngai bino bato na mikumba na kopesa bino repos tikete na losambo oyo nzambe apesa biso repos tomona bilembo na ye pe tomona loboko na ye. Intercession miracle nzambe azali Rafa docteur aba docteur mama tia kitambala na moto kanga portable sangisa bana loba proverbe asia ye ngonga kokumisa nzambe koki mokili ezoganga Yesu asala tango yokokie mokili ezokanga tozali bongo na Sentinelle TV esika wapi chaque vendredi tozalaka na jeûne et prière tozalaka na veillée na biso to na intercession miracle. Alors tozali bongo live na intercession miracle ya lelo tozokende kopondela kozwa autorité likolo na misala na satana kobengana nyonso oyo ezotatola monene na nzambe te. Mais avant tokota nango tokotana na adoration parce que nzambe alobi ete tosengaka plénitude ya Saint-Esprit avant tozwa pouvoir ya kobengana badémon. Donc tozosengaka plénitude ya Saint-Esprit. Saint-Esprit accompagné biso na prière oyo. Saint-Esprit azala na biso po ete misala na satana ekende bisika bikauka pe ebeba. Bongo tozala na attitude ya prière tozala déjà bongo na Sentinelle TV. Yonde bomo Elikia
papa. Motema na biso ebatela kimia. Tozali bongo na attitude ya prière. Toye liboso na nkolo ayoka mabondeli na biso. Atondisa biso na nguya na ye. Po nkolo azaka sima liloba bana na ye. Pe liloba na ye moko. Elika na biso eza na maloba na Nzambe. Tomitika kati na maboko na Nzambe. Tomibomba kati na maboko na Yesu. Tomibomba kati na maboko na Yesu. Soko ebinzembo oyemba na biso toza na attitude ya prière. Tina maboko na yo neko mibomba sembola loboko na yo na moyo Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga. Bien-aimé, tous ensemble. Tozaka na attitude de prière, intercession miracle. Ezali mokolo malamu tobonzelaka Nzambe. Tokokimele pa nani soki pa nkolo te. Yonde mobikisi mususu ate kaka nkolo Yesu. Oyo abatelaka biso na bataki ya monde de ténèbres pe abatabite mamabe. Toyebi ya solo mobikisi eza kaka Yesu. Mobikisi kaka nkolo Yesu. Tango nyonso nkolo akobatelaka biso. Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga Yesu mobateli biso tobateli kimia yo za kotambusa loboko no na bomoi na biso yo ndo batelaka milimo na biso tokobanga eloko te nkolo tokobanga eloko moko te ata kufa tokobanga yango te po toyebi ke so tokufi tozoleka na kufa na bomoi. Soki kufa ye lelo na kombo na Yesu seke toleki na kufa po tokendela lisekwa na kombo na Yesu.
soko kufa te. Na kombo na yo Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano yambe azali malamu hakosunga Nzambe azali malamu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe azali malamu hakosunga Nzambe azali malamu hakosunga. Bien-aimé, totomboli mingongo tokomi konetola ye kosanzola ye kokumisa ye kotanga bakomone na lokumu mpo aza Nzambe malamu oyo atikaka biso te, oyo azobatela biso, oyo azobundela biso na butu mpe na moi. Totomboli mingongo na kombo na Yesu Kristo nkolo toye konetola yo, toye kosanzola na vendredi ya lelo. Nzambe mobateli lokola yo aza te, atombolaka lokolo aza te, anetolaka lokolo aza te. Mokeli ezali kaka yo moko, okela likolo na nse, wuta okela mosusu akoki kozala te. Yo mibota yo moko, ozanga tata, ozanga mama, komono Adonai, komono El Shaddai, komono Narcisse de Saran, komono Cèdre de Liban, komono Elohim, komono Jehova Jireh, Jehova Nishi, Jehova Shalom, Jehova Tchedkinu, yo ozali Nzambe na mawa, ozali Elohim, ozali le Dieu créateur, zwa na yo lokumu, tonetoli yo Nzambe, tokumisi yo na Nzambe mosusu aza te. Soki yo bateli te nana akoki kobatela, soki yo tomboli nana akoki kotombola, soki yo tomboli te moko te akoki kotombola. Tokumisi yo yawo, tosanzoli yo yawo, tonetoli yo Nzambe na bomoi, Nzambe malamu. Mokili mobimbe gumbamela yo, mokili mobimbe gumbamela yo, mokili mobimbe gumbamela yo, mokili mobimbe gumbamela yo. Nzambe na bomoi, Nzambe malamu, kumisama na yo, kumbama na yo, Nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembelaka yo, kumbama na yo, Nzambe malamu, kumbama na yo, basantu baembela, okumbama na yo, Nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela. Azali ndenge moko lelo libela, azali na bomoi lelo libela, alobaki akozonga lelo libela, azali na bomoi lelo libela. Ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka. Azwa lokumu, Yesu azwa lokumu na Sentinelle TV. Azwa lokumu, Yesu azwa lokumu na esika oyo, azwa lokumu. Anetolama, Yesu anetolama na bandako na biso. Anetolama anetolama, kolo anetolama na bandako na biso. Anetolama, asanzolama, Yesu asanzolama na mokili oyo. Asanzolama asanzolama, kolo asanzolama na mokili oyo. Asanzolama. Bien-aimé, tozo tombola susu ngongo kokende koyebisa Nzambe nini asali pona biso. Banda ko rappeler malamu ya asali pona yo. Soko za na likambo te landa onga nazoba. Kolo topesi yo merci po to lamuki na pema no fele. Topesi yo merci po banda ki na biso lundi ti lelo vendredi, obateli biso, otamboli na biso, oprotege biso. To bateli yo Yahweh po te yo pesi biso bonne santé,
pote yo bateli biso, pote yo zo tambola na biso, pote yo zo protéger biso bana, plan nyonso monde de ténèbres, nul sans effet, yo za nzambe malamu, oza mobateli malamu, oza mosungi na kokamu, nzambe monene lokolo azate, moko te abatelaka lokola yo, oyo abatelaka lokola yo azate, zwa na yo lokumu, to netoli yo, to sanzoli yo, to kumisi yo, nyonso toza nango euti epa na yo, opesi mikanda, opesi bana, opesi stabilité, opesi bandako, opesi misala, opesi mituka, opamboli, otomboli message na biso, to netoli yo yao, nzambe moko te aza lokola yo, kumisama na yo, netolama na yo, nzambe na bomoi, nzambe malamu, to kumisi yo, to netoli yo, tozali toujours kumisa ko netola yo, po yo za nzambe malamu. Ata yo salite, to kumisa kaka yo. Ata yo salite, to netola kaka yo. Soki po zo salate, elakisite ko lali, ozo zela ngonga, opportun po sala. Po yo za nzambe otikaka ba oya yo te. Silence na yo, elakisite ko kufi. Absence na yo, elakisite ko absent. To kumisi yo ya, to netoli yo, to sanzoli yo. Merci nzambe malamu. Bien-aimé, tokomi na ngonga ya kozwa autorité mpona kobenga na puissance nyonso ti ozotatola monene na nzambe te. Tozokota na bongo adoration ya ndeko na biso Denis Ngonde ntango bazalaka na molimo, epuis tokozonga na baprière, zala na attitude ya prière, intercession miracle. Soko yebi nzembo oyemba na biso. Yonde bomo Elikia Melio Yahweh Papa Yonde bomo Elikia Melio Yahweh Papa tozana moto mosusu tokofukamela te ezali kaka nkolo Yesu. Loboko na Yesu esimbi biso makasi. Ye nde nguya na biso mpe azali mosungi na biso, elobi mosali na ye ntango azalaka mosali na ye. Butu na moi kati na bomoi na biso Yesu wana ekotambolaka biso, libondeli na biso nkolo omimonisama na bapriere na biso, na bandako na biso, na misala na biso, na bafoye na biso, na communauté na biso, na mboka na biso. Kamata loboko no nkolo, tapwisa biso na nzela na yo. Yonde bomo Elikia Yonde bomo Elikia nafukameli yo Yahweh Papa nanga motema na biso ezoliki kaka epa nkolo Yesu. Motema na biso ezotalela yo, yango tozofukamela yo yawe. Yoka mabondeli na biso, yoka mabondeli na biso. Fungola ya bomoi eza kaka na maboko no Yesu, oyo apesaka mikanda, oyo apesaka libala, oyo abikisaka, oyo apesaka bana, oyo apesaka réussite. Yango tozotalela kaka yo Yesu.
mawana ba oyo bazotalela nzete, bao bazolanda gege, bao bazolanda ba pasteur sataniste. Biso tolandi nkolo Yesu nzambe wakela likolo na se. Po mosusu azate. Yo te bomo Elikia koyemba eza kosambela mala mibale. Elikia fukameli yo yawe papa motema na biso etutisami yo kitosala toyepa na yo mpo toyebi ke yo opesaka biyano yo oza nzambe malamu yoka libondeli na biso yawe nzambe malamu ezali yo nzambe mobateli ezali yo nzambe motomboli ezali yo bien aimé na kati ya temple ezalaki divisé à 3 parties ezalaki le parvis ezalaki le lieu saint na le lieu très saint banzembo mpe lelo eza banzembo ya parvis banzembo ya lieu saint na banzembo ya très saint lieu très saint. Alors bandeko oyo badeni ngonde tango wana babandaka bazali koyemba banzembo ya très saint banzembo ya kokotisa ngo na bonzambe. Musique na bino lelo bato tu bosoka lelo bamatuta bakalambai balombongo bao tu babimi lelo ba Patrice bazoyemba miziki ya parvis miziki oyo eza kutu na mato ya nzambe koyokana te yango toyokaka miziki ya kala tango bandeko baza koyoka nanu nzambe tango bazali koyemba tala nzembo ezokotisa na kati ya lieu saint yango bien aimé mokolo yali na koexplike bino sur la musique ya nzambe mena ngonga oyo tozoke nobelela makila ma Yesu et protéger corps âme esprit na yo. Bien aimé, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Bible Biso, il faut que le Dieu de paix vous sanctifie, que même ton corps tout entier, que votre âme, esprit, âme et corps soient purifiés par le sang de l'agneau. Bien aimé, na vie na yo, na bomoi na yo, lingaka nsoto na yo, corps, âme, esprit na yo, ezala purifié par le sang de l'agneau. Boyeba ke ba Yuda tango bazo crucifier Jésus. Bazaki na Barabbas na kasho na Jésus batuni bango. Entre Barabbas na Jésus bolingi nani. Bango balobi bimisela biso Barabbas tika yakeni. Batuni bango ebongo Jésus de Nazareth bolingi to sa nini. Ba Yuda bazongisi bobaka ye okuruze makila na ye ekita likolo motu na biso na bana na biso. Batu wana bazalaki ba prophète. Bayebaki te makila ya Yesu. Ezaïe azoloba makila ya Yesu eza mbongo. Makila ya Yesu eko somba biso. Makila ya Yesu eko lokola biso botutu. Makila ya Yesu ebundaka ekouvraka biso. Makila ya Yesu ezali lokola eloko oyo ekouvraka yo. Tala mpese. Soki otie mpese na kati ya molangi, okangi molangi wana obwaki na place ya basoso, basoso bakobando doda molangi bakokozwa mpese te. Ezali rolo makila ma Yesu esalaka na bomoi na biso. Tongo pokwa belelaka makila ma Yesu purifier corps na yo, ya bana na yo, esprit na yo na âme na yo. To beleli boko makila ma Yesu purifier bomoi na biso. Nkolo na ngonga oyo. Toye kotelema lokola bato moko. Ko belela makila na yo purifier corps, âme, esprit na biso. Makila na yo purifier corps, âme, esprit ya bana na biso. Makila na yo purifier corps, âme, esprit ya bakoko na biso, ya baleki na biso, ya ba oncle, ba tante na biso. Kolo yo lobi ete croyez au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Nenga na nimeli yo na kase ba alliance nyonso tu ya bokoko na ngai na monde de ténèbres, pe na sali alliance asika ya yo na famille na ngai. Alliance wana ezo inclus ngai, bana na ngai, ba koko na ngai, ba neveu na ngai, ba cousin na ngai, ba oncle na ngai, ba tante na ngai, petit na 4e génération. Kolo to sengi yo couvrir biso, makila na yo purifier corps, âme, esprit na biso.
makila na yo epurifie bandako na biso, makila na yo ezwa contrôle bandako na biso. Ndenge na premier Pâques Moïse Pharaon ayebisi bana Moïse ayebisi bana Israël boboma mwana na mpate bozwa makila bopakola liboso na porte pote tango terminator oyo ya honore mwanda te, terminator oyo ya Satan tango koya po aboma na ndako ya Pharaon ti na ndako ya baegyptien, bino bozala accepté, bino bozala protégé. Ndenge moko nkolo tozobelela makila na yo etanga likolo ya bandako ya bakretien nyonso, makila na yo etanga likolo ya baoyo nyonso balanda biso na Sentinelle TV, enfin que ba flèche nyonso ya Satan, enfin que ba flèche oyo yo ozotangisa biso na Ézéchiel 21-26 ezobisa biso, Ézéchiel 21-26 ezoba, car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les séraphins, il examine les foules, les foies, le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où j'en devrais dresser des bailleurs, commander des carnages et pousser des cris de guerre. Bien-aimé, tozo benobele la makila ma Yesu, tozo tindika moto na Yesu, mwana na nzambe aza na droit atindika foudre na kan Satan. Soko tangi na Psaume 18-15, ezo pesa biso pouvoir ya kozwa moto na nzambe kobwaka na kan ya diable. Siko tozo zwa makila ma Yesu, biso bombe eza makila ma Yesu, ekende na ba rond-point nyonso, na ba rond-point awa Ézéchiel ezobisa biso ke roi ya Babylone, les démons bakendaka na ba rond-point nyonso, na ba randa bot, kokende kotika ba malédiction, kokende kotika kufa, parce que chaque samedi Satan salaka fête ya koboma ba démon, ya kosala fête ya koboma bato bazo sacrifier na l'église na bawapi. Moto na nzambe ekende kokita na ba rond-point nyonso tu, ezikisa ba enchantement, ezikisa ba malédiction, ezikisa botutu, ezikisa kufa, ezikisa basida, kilumba, milimo nyonso oya botutu, milimo nyonso oya monde des ténèbres, oyo zo panza na ba rond-point, to telemeli yango pe ezo zika na kombo na Yesu, 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 ekende ko zika moto na Yesu, ezikisa misala nyonso tu ya monde des ténèbres, ba flèche nyonso tu enflammante, o Satan a préparaki, atindika na bandako na biso, atindika na ba foyer na biso, atindika na mboka Congo, atindika na ba pays na biso, oyo tozana mona diaspora, mboka yo zali ko za France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Canada, États-Unis, Russia, to na Japon, to place nous sur na Dubaï, na Brazzaville, na Afrique du Sud, na Gabon, na Maroc, na Tunisie, na Algérie, na Libye. Bisika no surtout ba chrétien bazali, moto na nzambe zwa contrôle, ezikisa ba rond-point ya monde des ténèbres, ezikisa misala ya Satan, ezikisa ba entrepôt ya Satan, ezikisa ba congélateur to ba warehouse ya Satan, ezikisa esika ba bomba ba flèche, esika ba bomba bilakeli mabe, esika ba tiebana na nzambe, ekende ko zike bimisa bango, nzambe na bomoyo, kitisa moto na yo, 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 nzambe na bomoyo, nzambe na bomoyo, nzambe malamu, tobeleli yo yao, tokumisio yao, kitisa moto na yo, kitisa moto na yo, kitisa moto na yo, protege ba oya yo, moto na yo, na kombo na Yesu, makila na yo, ekende kozwa protection ya ba Kristo nyonso, makila na yo, kombo na Yesu, kombo yo, kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo yo, kombo na, oh kombo na Yesu, kombo yo, kombo monene, kombo na Yesu, kombo yo, kombo, oh kombo na Yesu, kombo Yesu kisaka Satana, kombo na Yesu, kombo yo, oh toyelelo, koyembela Yahweh, mokonzi na lola.
toyelelo kokumisa yawe mokonzi na nyonso toyelelo koyembela yawe mokonzi na biso. Bien aimé, toyemba ensemble. Toyelelo koyembela yawe mokonzi na biso. O biso tojene lelo yo koluka elongi ya masiya asala na bomoi na biso. Chaque vendredi toyaka lelo kokumisa yawe mokonzi na nyonso toyelelo koyembela yawe mokonzi na lola. O toyelelo kokumisa yawe moko yembelani ye nzambe malamu moko kumisani ye nzambe na nguya mokonzi na yembelani ye mopesi na nyonso. Tobandi kokumisa nzambe, tobandi kotanga bakombo na lokumu ye azali nzambe na bomo azali nzambe mobateli, azali nzambe motomboli, azali mopesi na nyonso, azali mobateli motomboli monetoli oyo ayokaka kolela bana na ye, oyo azalaka nsima losambo moko na moko, oyo abatelaka biso na butu na moi azwa na lokumu mpo aza nzambe malamu. Bolimbisi boyebi ke toza na ete donc aifeva babenga ngo aipa na biso etindaka bato basternie likolo ya moi to etu bolimbisi so et déranger bino. Alors toza toujours na attitude na biso ya prière chaque vendredi tozala na jeûne et prière. Mais alelo eyalaki tobelela makila ma Yesu eprotéger biso, eprotéger bana na biso, ebatela biso, tomibatela na se ya mapipi na Nzambe. Tokomi na tango ya mabe, tokomi na tango oyo monde de ténèbres ezoregner, tango oyo monde de ténèbres ezali kozwa contrôle. Ba pasteur bakomi bandoki, ba pasteur bazo détruire ba famille, ba pasteur bazo lekisa na basi na bango na bana na bango. Kokamwa te so boyoki pasteur moko mwasi na akufi, kokamwa te so boyoki pasteur moko mwana na akufi, kokamwa te so boyoki pasteur azolekisa bandimi na église. Bango wana basine ba contrat, baza na kanda baobela mutuma wa te, bazali bongo na posa ya kozwa na monde oyo, bana posa basomba bandako, bana posa batambola na ba voiture, mais bayebi ete Bible lobi à quoi ça sert à un homme de gagner le monde si perdre son âme. Tala pembeni no na gauche na droite, pasteur ni akufisi mwasi pe na ba condition nini bino moko bandimi boza bleu tango bino bozolela ke pasteur akufisi mwasi nzoka ya uto sala sacrifice na ye ane sengo pe misala na ye ke liboso. Soko moni boza na pasteur alataka soutane, pasteur alataka ba croix, pasteur alataka ba médaille ba bague ya minene, esili boyeba ke bino nyonso tuna ye ase aloka bino boke na monde de ténèbres. Alors tozoke de kobondela pote loboko na Nzambe eke de kobimisa ba oyo ya ye, ba oyo ya ye, ba oyo ya ye, oyo bazali na beglise ya ndenge wana, oyo bazali na beglise ya bato ya soloka, oyo bazali na beglise ya bato bazokosa bango ke baza na Nzambe me bapesa bomoi na bango pa Satan. Nzambe ake lobimisa bango tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe mobateli, Nzambe motombo oyo eza matanga ya pasteur oyo auti olekisa mwasi na ye. Tala bango nyonso ndenge balati basutane, bapasteur sataniste, bapasteur ya franc-maçon bauti kosakrifie mwasi. Bino nyonso tu bozolela wana bozokanisa ke bozali bongo na matanga, nzoka bango baza na esengo bauti osala sacrifice na bango oyo balateli yango bateni ya cérémonie basakrifie mwasi wana po ministère ekola, po ministère ke liboso. Mais bato ebele baza ba bleu bazokanisa baye kolela, bazokanisa bato baza na mawa, nzoka bato oyo na bateni na bango balati bazali bato ya soloka, bato ya misala mabe bayebi eloko nini bauti kosala bango moko. Yango bozomona bato oyo bayebisa bino vérité sacrifice nini bauti kosala. Alors biso futo bondela mpona bandimi oyo baza na beglise ya boye bazokanisa ke baza na Nzambe, nzoka baza esa soloka. Yo bondela pote molimo na Nzambe ke nobimisa ba oyo ye na kati ya groupe oyo ba oyo ya Nzambe bayali, me baza na kati ya koyeba te ke baya na groupe ya ba franc-maçon, groupe ya bata soloka,
groupe ya bato balingi na mokili oyo babonga baza na nyonso baza prêt ya kosakrifie basi na bango bana na bango na bateni na bango balati ya basoloka biso tokende kobondela mpo na bango nzambe totiki etonga oyo na maboko na nzambe baoyo ya yo babima kati na muziki oyo babima kati na groupe ya basorcier fongola bango miso mpe kutana na bapaster oyo nyonso bazali awa oyo bayebi eloko nini bazosala awa parceke bakoki kojustifie meme bateni oyo balati te loboko no mobali ezala likolo ya bana na yo mpe ya baoyo obenga babima kati na bosoto mpe kati na bondoki oyo daye bango moko bayebi deja bayebi makambo nini ezoleka na nungunungu esi bayebi me lokola baza envoûté na biloko balia lokola baza envoûté na bamaboko batia bango mwaye babima eza te bakoyimayima me bakotikala kaka wana mpe bakosakrifiyaka moko na moko loboko na nzambe lokumu na ye ezala na moko merci na baoyo bazobondela biso mpona bango kolo tonetoli yo tosanzoli yo obandaki na biso tosukisi na biso makila na yo ezwa contrôle ya bomoi ya biso makila na yo eprotege biso makila na yo eprotege bana na yo tiki ete yawe baoyo baza na molili yo okutana na bango weekend ya lelo vendredi ya lelo ndenge tozokende kokota samedi po tokota lundi yo batela baoyo ya yo loboko no mobali likolo na moko oyo yo benga abunga nzela na ngongo oyo bapaster mingi basimbikisi bapaster mingi bapesi mokongo tozobelela makila na yo oyo esombaki biso na golgota ezala partage ya bomoi na bango ekende kobimisa bango na monde kabbalistique ekende kobimisa bango na monde ténèbre tozokende kosenga makila na yo epurifie corps âme esprit ya moko na moko azolanda biso mpe loboko no mobali ekende kobimisa baoyo ya yo baoyo obenga baoyo opona baoyo baza kati na binzamizami baoyo baza na kati ya groupe ya matonga lokola oyo tomoni bazosala basacrifice humaine bazokosa bato ke baza na nzambe et pourtant bapesa yo mokongo nzambe loboko no mobali na mboka Congo oyo ezali mboka na biso tala bamasakre tala nyonso tokomi na ngonga oyo yo obanda kovenge makila nyonso etangaki na Congo yo lobi ete moto moko te aza na droit ya koboma moto moko te aza na droit ya komasakre bamisusu me totala Kabila na groupe na ya barwandais ya bacriminel babomi ebele justice na yo esalama mpo na Congo moko na moko aza complice Ruberwa Kagame Museveni bato wana nyonso tu babisima Karara bato wana nyonso tu Vital Kamerhe Kolo na bacomplice oyo ya bacongolais banda koexpose bango mpe juge bango tonetoli yo tosanzoli yo topesi yo merci mpona vendredi ya lelo topesi yo merci mpona veille ya lelo ndenge okambaki biso molimo no mosantu ezwa contrôle batela bamama nyonso tosambelaka na bango na la moisson mondiale batela bamama nyonso ya Sentinelle TV Suisse France Belgique Canada États-Unis Allemagne Kinshasa Brazzaville wareva bazali na monde entier na Japon na wapi baoyo balandaka biso loboko na nzambe ezala epa na bango visite moko na moko ntango tozokata awa banda kofungola bango miso na molimo banda kosolola na moko oyo aza na baproblème banda kodelivre oyo alandaka biso banda kopesa solution tonetoli yo tosanzoli yo na kombo na Yesu Kristo merci pour nzambe kumisama na yo netolama na yo merci